moins 25 personnes nde batiki biso na kati ba mibali bazali pe et puis ya basi pe bazali voir même na mwana moko abana ko kende kelasi sinwana o esali mu pe kata na marché ya Matadi Kibala ezali pe na cité des anciens combattants sinwana pe ezali alors des 25 personnes bakufi kuna to linga lisusu tekelo batu mususu bakufa lisusu na marché ya cité des anciens combattants journalisme to bien ngo ta annonce ya likamba mabe ya likamba ya kisi derrière que bobongisa nga kala meeting la kata bilo boko sala te. Venez découvrir Lens by BBL, des lentilles de qualité supérieure hydrocore valables 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_kin. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungole la page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Mbote bayi Kongomani na kopesa bino mbote ezali bongo molobeli na bino Enoch Binta, journaliste d'investigation. Lokola tozalaka toujours na koyebisa bino makambo oyo mambi makoleka na ville province de Kinshasa. Na yango toyeli bino image oyo na bopasi nyonso to na motema. Lolenge kani ba mama oyo babimaka na tongo pona kolukela bana bango ne fils keta lipa na butu. Balukela bana bango ne fils kata 10 000 francs na valeur ya 5 € pour batanga. Et puis na mokolo le 2 février 2022 nde ba mama bakati motema. Au moins 25 personnes nde batiki biso na kati ba mibali bazali pe et puis ya basi pe bazali voir même na mwana moko abana ko kende kelasi. Et puis akutani na likama oyo kosala pasi, likama oyo kopesa douleur na ngande ko na bino na kosala oyo e kosala ngai pasi na kokite to na moni bo pasi wana na kokite pasi sala ki makasi ko mona boye batu batandami na likama oyo bakana kite na bopasi oyo a mama la muki na tongo ayebi kaka keno msufa futa mbonga makelemba msufa futa banyongo azo ne fils kata 2000 francs pour na bana na butu balia et puis ekomelie ngambu ekomelie likama ba mama batiki biso et ça les bongo pasi. Mais loko oyo biso to remarqué tant que journaliste je voulais en tout cas na loba par rapport à ba autorité na biso. Mais si ni ya singawane sala ki bandakala
signe ya singawane esalama banda kala. J'ai passé là-bas, je suis quinois. Na le kaka kuna signe wana esalama banda kala. Mais ba autorité ba répondant à ba besoin ba maman on a té. Place à côté ka ezalité, ça fait mal. Ça fait mal. Place à côté ka ba maman ezalité, bazwa ne fils qui est à moi couloir na ba teka. Bazwa kata ne fils qui est à 2000 francs. Mais ba kondina biso. Sinon on est salama bandaka, mais pourquoi pas bazwa ba bongi sango. Ils allaient écouter $100,000 et écouter $100,000 pour été babongisa ne babongisa singawana pour elo que ça les katani parce que ça là qui déjà signe alors vu que négligence ezala qui ne sali que non ne sali que na mukoloma lelo e katana. Et je vous informe, je suis journaliste d'investigation, je vous informe que non, sinon on est seulement la Matadikibala, na wenzi a cité des anciens combattants na commune Yangaliema, na quartier cité des anciens combattants, sinon on a pe ezali, na marché bien marché ya anciens combattants. Sinon on a pe ezali. Alors nous demandons na ba autorité na biso, nous demandons na gouverneur Gentini Ngobila. Nous demandons pardon na mokonzi ya mboka batala non par rapport à problème wana. Batala non par rapport à problème wana, ça fait mal, ça fait très mal de regarder cette vidéo. Ça fait très mal, mais en tout cas bato ba la vidéo bo partager ba konza mboka ba yoka. Sinon wana o esali mupe kata e kata na marché à Matadikibala. Ezali pe na cité des anciens combattants. Sinon on a pesali. Alors des 25 personnes ba kufi kuna to linga lisusu te que non batu mususu ba kufa lisusu na marché à cité des anciens combattants. Et que ça la passe ba konzamboka botala makambo bino bozaka tokolo ba boye mais faisabilité à makambo biso to yebisaka bino bosala ka tetala lolenge batu ba kufi. Tandis que si nous on est qui bandakala téléphone rozala o effacer to tindelio o effacer to tindelio parce que bato ba kufi wana baza très cher moi na la kufi wana peut-être yé mutuanga même sous président Abisso na 2043 on ne sait jamais dans la vie zambe moka yebi alors bato ba kufi batiki biso bakonzi ya mboka bakonza bino bozala kaka soki likambo esalemi bato bakufi nde boye bobongisi tango sine salami annonce na benga ngo na ki journalisme to benga ngo ta annonce ya likamba mabe ya likamba ya kisi derrière que te bobongisa ngaka la meeting la kata bino boko sala te na lobi na bandeli susu eloko esalami o na Matadikibala na cité des anciens combattants esalama kala banda 2011 si lelo ezala kaka babongisa rango te alors vu que badakufi kuna to na pasi vu que badakufi kuna to na pasi esala masusu na cité des anciens combattants bobongisa basinga bochela biso bana epoka Mobutu mais bobongisa bozwa baswa nango s'il vous plaît bakonzi ya mboka ça fait mal s'il vous plaît bobongisa ata dollar ekomata ne fils kata ba bloka ba courant bobongisa ata eloko kolie ezalité mais to za rata na bon moyen to ta rata ba télévision to kenda rata ba université bobongisa en tout cas bobongisa. En fait c'était un peu ça. Merci na ba surtout ba kolanda vidéo bo partager vidéo parce que ba konza mboka o ba kota la vidéo ba mona que non ba sinwana o esalamaki ne kati ebomi batu na ba marché mususu pe ezali ekoboma batu soki ba bongisi te. Merci beaucoup tonton Yonak pona. Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres.
contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostel Match.